IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Vous comprenez? Il faut s'éviter de dire, on comprend que non, misale là na bango, huile d'olive, et était comme combien? 200 $. Oh, c'est bon, pourquoi Bobi Kanangot? Ce que vous avez ma belle Bobi quitté. Des guérisons temporaires, les balobaka, diaboliques. Bobi qui pour 2 semaines, pour une semaine. Après maladie, ça dit, Big Spé, tu vas déplacer malade, on à gauche, à droite. Comment tu as un prophète, on a été kaji? J'ai à pétrole, j'ai à cocotti. Tant que tu as un signe, il y a un signe qui est faux. Maman, moi, ça m'a quitté là, maman 100 jours. Oui, maman, ah, maman, maman, yamba, yate, yamba, na yamba nini, nini ngo yambisa. Maman, yé pas un nzambe. Maman na yaki na vuya moko sakana te. Yé pas un nzambe de. Hein? Yé pas un nzambe de. Maman, yo sio mona basinya nzambe kati na ye. Ata nzambe wapi? Yo mona na nzambe. Biloko wana nyonso bakoka wana ezalaki ya kolokota bato babeki ya liboso na balokoso ya mbongo bafaux serviteur de ya mibale bapriaka mingi te balingi ambiance bakotaka baboite de nuit tuna na boîte de nuit ozokeluka nini bamisusu baa bapede obiki baprofete bapede bazali ele bazali naboyi natanga baplace bazali prophète pede azali mpe aza na église aoteyaka omona na nzoto na ye asali bisalasala ebele ozomona ye akalingi suki mosusu atie sine lokola lumumba mosusu atie sine atiki basuki na ye ebele okomprendre na motu oyo aa na biloko ya nzambe te na nzoto na ye okomprendre mosusu atikama ndefu ekomi lokola ye ntaba esali basinga te oyo aza ya nzambe te nzambe azalaka salite te nzambe azalaka salite te moto azalaka salite eza satan mpo satan azala mine kola oui le diable aza salite. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux de Jésus-Christ, Boui Malamu, na émission Nabiso ya Mokola Lelo, plateau 2 adorateurs. Et Kambamina Ngai, Natomwamba, comme il m'a appelé la conscience de mieux faire. Tika ete Kimia Nankolo, Ezala na Mite, Mape na Bomo ya Moko na Moko. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour tous vos assistances. Il y a un homme qui est tous à la vraiment haut, tous à l'île, ma commentaire Nabino. Sur ce plateau, je suis pas seul, comme vous pouvez déjà le constater, que tous allez bon mon sali en Zambé, Papa Nabiso, Israël Mbambo, l'homme de vérité. Alors, vous voyez bien, c'est le lobby Nabiso, et où est le plateau des adorateurs du lobby, et l'heure est venue où les vrais adorateurs adorent l'Éternel en esprit et en vérité. Et on le loto ekoloba kaka bo solo. À qui j'ai dit shalom papa. Ah, shalom, shalom, Nata Mwamba, na s'appelle Makasi, journaliste Koyana yo, parce que moni, Bibi Zolo ba ete, ndakwe yamba bapayate, zanda kumo mabe, fo ndakwe yamba bapaya. Ndeti yo ye, ozo jouer grand rôle, peuple balandanga, pe bazana posa monanga na pesi rombote. Vraiment, merci beaucoup. Vous voyez bien, Tenaye, Tobandara Bongo Penza, donc Makambuzara Bon Papa, il est écrit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Christ. Soko Kambabison a le Sambo Zamalam. Merci Tobonde. Éternel Dieu des grâces tout-puissant, Kolo n'a pas mbolé mission au Bakio Subalanda Biso, Tika Bazala béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à toute mon équipe technique. Merci à Abel Mwamba. C'est lui qui était derrière la caméra aujourd'hui. Merci à toi. Et il est un millionnaire en culotte. Là, je vous le signale. Merci beaucoup à Brice Bilmadi, garçon sympa, mon confrère. Merci à Charlie Kanga Image Pro. Et merci à papa et maman Amani. Et que Dieu vous bénisse. Et merci à Dede Miongo Aigle de Kawele. Merci beaucoup.
bino pe ba bo zui penza libaku ya kolanda biso ezali ngolu et toi apona koloba na tina na nkolo, car si on ne parle pas ainsi il n'y aura pas d'aurore. Toi koloba pole ekota papa. Oui, Boni libota na nzambe. libota na nzambe eza bien. Omoni so nzambe apesi yo ministère, ye mo nzambe se charger na ministère. Très bien. Et yango omoni ke tobenga yango musala nzambe. Kosalela nzambe ezala copte. O ba église o ba pasteur basali cop baligablo na bango te. Biso tosalelaka nzambe mpona baligablo te. Tosalela nzambe pour peuple de Dieu bazala sauver. Ya omoni ke nzambe apesi biso message clair o babengisi la repentance. Peuple de Dieu a se repenti. Vous comprenez? Mutu soka bongo motema te ko changer bilamba eza bien mais faut changer pe na kati. Bongo so do changer ka bilamba mais na kati o changer te. Monte que partout bando bengalo na mabala. Partout basi bando kimokaka. Lelo oyemba mo mabe bani mamo ko taquer na première parole ba pesio papa. Et question total c'est peuple de Dieu parce que il faut mutu a se repentir, il faut bon mwamba. Parce que ça va pasteur mususu na tamamba. Bango ba salela na bango église pour azwa mbongo. Ye alobango pe clair que ngai mon cher wana penza tanzamba ko tsanga lufela ko tsanga ngai penza église copie na nga so il a résalté en tout cas na osambela petit. Et s'il arrivait aujourd'hui conduite na yo et bien et que Saint-Esprit ton nzambe à mettre yo à cœur que mikolo wana ozala non église te otiki église tambusama pa ya bato mususu ese ko ndima yango Bon soki nzambe à mettre à cœur que bato mususu bakamba ministère ngana pema nenga metaki Josué Moïse à cœur que Moïse yo kota kanate hein Josué muta kota peuple Cana c'est-à-dire nzamba moni remarque moi pa na yo dabi kete yo pema na osaki loko moko epesaki nzambe lokumute yemo nzamba permission lokola yemo a permission kana muto a preparaki donc ko yebiso ke no jo mutu tel cha place wa yo ko boya te po nzambe mtatindi po so ko boya obomai. Et puis il y a vazala nzambe il y a ava il y a kela yo il y a zala déjà nzambe sikoyo yé aza capable na nyo po ezali ke musana na ye biso tozaka ba présentant tozaka ba sali simple yango moni un homme de Dieu senga caché te po ya koteya musicien nda kusenga caché yango ba musicien ba komba pasteur na bité caché bando senga va bando koteya to ndenge nini po musicien d'abord aza na posa ya mbongo makasi. Papa, lelo o nzamba sungi mwa mosolo emonani penza kosombela nzambe lopango ozana kombo na yo to na kombo etonga. Soki lika mosolo emonani pe na lancer appel na opération Chaparse mutu nyonso ana posa a contribuer pour toujours luka lupango. Ti lelo na mte toujours lupango. Soki nzamba simbi mutu na 2022 o tozwa lupango eza malamu. Kombo ya liboso. Ngana moni ngo za tentation eza question qui to makasi na kamon. Zamba pambola yo inspiré sur ma question parce que loko wana eza très capital na kotia kombo église soki muta pesi lipamboli exemple nabi prophète na pesi nzambe télévision oyo yo kozwa TVT e ko tia na ndako bana bazama maele te po loko wana bapesaki nzambe bapesaki na ndako na te o tia na chambre bana te bana bazama maele te po eza loko nzambe e ko boma bana miso et sacré. C'est-à-dire biloko marque wana fait suka na l'église. Ouais, ça na mbongo à chaque parcelle monani. Bah, na maboko papa lopango wana eza na komba église ya komona ode. Ezada. Obi diable atala ka batina otante. Ayebaka bilongi ya mutoka kopengwa. Ayebaka o atana landie apengwa. Te montre que Jida bazaye ba ngwebele mais comment Jida ne ba piéger qui. Pour diable ebe que soit qui pas Jida azwa. Les pauvres eza que ceux qui ba pesi mbongo wana nata ya lopango. Mais HP Media zaliwa même HP Media te naza sincère nzambe pa yebi kombo ko zapé ya église qui t'a dit que ceux na sombeli nzambe et ceux qui ba sombeli nzambe lupango ngai nzamba opesa nga lupango hein to ça le roi ba David ote ba zaiba égoïste abundi bitumba longi mais arche zo fandaka en attente nde David ayeko zo likanisa comment ngai na olala ndako kitoko arche zo kovanda kuna pa bedadin voilà arche zo fana ne pas bedadin pe arche dans la sigretante pourquoi ça ngana moni na tongela nzambe na nga temple po arche fanda nzamba moni yabisi na David abisi prophète nata bisi sala o nyonso ezana mutema na yo po nzamba sana yo pe nzamba moni ke likandiso David azwaki ezaki ya mabete ya bien mais azaki na maboko ya makila
On comprend? Et alors, on a un doumam de l'église de l'Opang. Surtout, Bengana, aux hommes, hein? Sur la somme de l'église de l'Opang, qu'est-ce que tu souhaites? Nata, comment l'invite la vérité? Tu rejoins parce que après c'est une église. Bon après c'est nga. So après c'est nga ndé bomanga. Mais le quoi après c'est nzamba ku farate, moi nzamba ku faisait. Est-ce que nzamba est en charge? Et si arrive à que un jour moto moko boy aye pena na offrande, aye repese offrande. Saint-Esprit le belo qui était offrande doit neza mabe ko zo yango te. Oui, arriva. Arriva mbale belo. Dadi. On va ni pena boye, on va ni pena boye. Moto moko boye o ba aye pena boye te papa na kendaki aye so pena te na kendaki na saki boye ata expliquer problème ngo voilà na kendaki na tale mama na ngai mais na mbongo na zwa ki revenir ngo yo na di mankolo $10,000 yobité Saint-Esprit boye na zo mbongo moi natanga komba mutu anga zate parce que na mboka Congo na bangi ete na respecter hein na mboka Congo maman grande sœur na za élevé. Ah, bala pe mutu mo mnene. Moi natanga kombo te mais nazota iso église. Je me suis noté en église ba tout plein à craquer. Na sisi ko prêcher nzamba ebisinga boy. Israël lelo sala service offrande te. Ko zwa offrande à mutu mo te a. Gloire à Dieu. Ngana bi oh Seigneur. Mais naza na transporter ko zonga naza lelo te abi non. Yo ko zwa ti. Obi que église sili. Hein? Mais si bon boté mato clôturer. Moko souffler ngaye. Papa bosani offrande. Ngabité. Zamba bi boke na mbongo na bino. Abi OK bakenda na. Et ça la ma 3 fois. L'église on a dirigé. Jour oya otuni ba webi. Na otuna. Et ça on est là un peu pour avoir beaucoup plus d'informations à la source. Oui, continuez. Et ça la ma 3 fois. Pendant que tu as un ministre Nzambe a dépendant du gouvernement du président Félix Cité. Très bien. A dépend du gouvernement du ciel parce que il y a un ministre. Ministre a jagana mbongo ya poche nete a jagana mbongo gouvernement. OK. Et ce qui est aux ministres Nzambe le ba to ba Élie, ba Élisée. On se comprend, Moïse, c'est-à-dire qu'on dépendre du gouvernement du ciel. Nzamba va tinda corbeau. Il y a un moment qui ngane na zaboué, Nzamba ibisekinga Israël na zu en charge. Au sale langa temple. Mais ndaku na zo futela. Véhicule peut coûter carburant. Faut bana balia, madame faut aller. Si ko ndengeni Nzambe atoucha kabatu. C'est comme kaka, neto comme le vers la fin. Il y a moi, au moins Nzamba osimba batu. Allô pasteur, comment vous allez? Très bien. C'est pas le cas en Apambola. Pasteur, ça moi et l'homme qui ont mis la secret. Combien? $200. Na $200 on a place que mis la secret na fouti en onda kumbala. Secret $200 wana bro. Na kutana na wana koza lengrate na kutana na ngo. C'est-à-dire ce qu'on dépend na Nzambe au penser na nganga na ndako nganga te. Ba pasteur ozomona ba penser na ndako nganga ba dépendre na Nzambe te. Il y a un moment que il y a des faux serviteurs de Dieu. Il y a un moment que ça va mauvais fruit. Et il y a un moment que un homme de Dieu a solo nata. Wa yebi Bible, hein, a dépendant nanda kwa nganga te, nganga omonete. Amen. Nganga omonete. Parce que ceux qui pasteur Nzambe a lobele lisuste, il faut avoir maîtrise à Nzambe, à se repentir. Mais si on bango ba so trouble, ceux qui mukolo wana za na crise. Ce qui mikolo wana et simba le suscité a comme isko bisalela. Il y a vraiment la raison pour laquelle ceux qui le église il y a la parole puissante pentecôtiste prophétique la parole puissante et Jésus et Sika comme dans ezala il y a église. Mais comme penza parcelle comme parce que l'église c'est une personne morale. Très bien. On comprend. Ceux qui le pasteur Azalité to sali déplacement mo vous avez déjà dans moi na oyo botozo préparé à remplacer. Bon, ce qui lelo ngai na sate mutu ako remplacer nga ezate mwana na préparé na pese exemple Samuel. Samuel a tchabana na yebaza comme juge en Israël. Mais batambola ki mabe. Ba Israël batombo biki no. Biso to yebi Samuel ba trace de ikati ya papa na bino yango pas na bino te. Ne même chepe na Eli. Et Salamel Eli a tchabana na ye. Bana Eli ba memi buzo bana kati ya temple. Ba komi kolala basi ya batu. Sikoyo. Est-ce que vous m'entendez que on est à dinte na sens wana.
En tout cas, merci beaucoup. Toujours continuer Penza, moi, toujours Kende, et progressivement, nous avançons déjà. Et là, je pense que vous comprenez déjà que Toza déjà na moko ya basije na biso ya mokola lelo. Et aujourd'hui, nous allons parler des signes des faux serviteurs de Dieu. Papa, en parlant des signes, moko ya basigne, to basigne ya ba faux serviteurs de Dieu, par rapport à ndenge mokilezo kendele. Bassigne est très capital. Okay. Bon, Jésus tanga botamaki signe par état écolo, étoile bimaki. Gloire à Dieu. Étoile tanga bimaki et l'accès qui non. Oyoyo azamisi. Okay. On comprend très bien. Jean azena libumo Elisabeth. Marie na libumo Jésus. On l'a dit très bien. Okay. Jésus na libumo Marie. Mais Bible dit que tant Marie na Elisabeth a fait une moté signe salami. L'enfant tressaillit de joie. Voilà. Moi Elisabeth a bousé Jean. C'est-à-dire un homme de Dieu faut avoir un signe. Où ils ont l'accès qui ont un examen. Il y a un moment que les serviteurs de Dieu sont solo. Au moins à Katinaye et l'emboya Christ est allé. Bon Pierre, bakanga qui est pourquoi j'étais avec Wanganga 3 fois. Pourquoi mon langage à Pierre comme Christ. Vous comprenez? C'est-à-dire faut donc porter Christ Katnabiso. Un homme de Dieu vous voyez que a un impact quand il pour ça na mitukebele, a un avion. On a pris des membres église des en étage. Il y a pauvre pété. Saint-Esprit né à Koloba. Que oyo azayanga. Au moins un signe. Au moins tant prophète Samuel a prophétisé pour Saoul. Après ça il y a signe à kuta na nzela. Pour la terre c'est non profession le 8 pas inanza. Amen. Tant un prophète a fait sa message, il faut senga ba signe. Ba faux serviteur de Dieu boye bango na ndenge ni. Ya mi bale baza lokoso ya mbongo. Ya liboso na ba lokoso ya mbongo, ba faux serviteur de. Ya mi bale ba prière mingi te. Ba linga ambiance. Ba kota ba boîte de nuit, tout na boîte de nuit zo ke lugani. Ba msu ba PD. Obi ke ba prophète ba PD bazali. Ya habita. Ele bazali na boy na tanga ba place bazali. Oh, prophète PD azali. Personne l'église a été abattu. mais pesa biso ata mwa bana nzambe basini kasi on a été sabino ya ngwana. Mais pesa biso ata signe moko la kisaki. Au mona na nzoto na ye asali bisala sala. Net ni. Oh, ebele ozomona ye akalingi suki. Mususu atie signe. Lokola Lumumba. Mususu atie signe. Atiki mandi ba suki na ebele. O comprendre que na muto yo ana biloko ya nzambe te na nzoto na ye. Vous comprenez? Musu atika mandefu ekomi lokola ye ntaba esali ba singa te o aza nzambe te. Nzamba za ka salite te. Nzamba za la ka salite te. Nzamba linga ka salite. Mutaza ka salite za Satan, pour Satan za mine pola. Ah, oui, le diable a za salite makasi. Dans le monde des ténèbres ndenge zala. Quand on a ba occultiste o te ba ko sabatu ke asimbi kisi a comme na VIP te alukuta. Un occultiste ça va la masanga. Makila mutu. Il y a vraiment la raison pour laquelle Natamamba. Il faut bana nzambe bayeba ba signe o ekolakisa ke o aza faux serviteur partir ba comportement et ça les dit. Comment mutu ana prophète on a otekaji. Ji ya pétrole, ji ya kokoti. Tanga otekango de ba signe ya olakisa ke o aza faux. Tanga osa nini? Ateka ba ji ya nini? Ya pétrole, ji ya kokoti, na ji ya tangawis, asa ba mélange. Tana yo na nzoto achaka peta pétrole solo a. So yo odera pétrole. Mais ekende ba mikila potoka mama na zo ba eza onction mama lukuta. Pétrole mkoni comme onction. Tout ça clair, pétrole mkoni comme onction. Mais un bateau bazo mela yango. Ba msu ba faux prophète oyo ba faux serviteur mo ba chaînette minene. Chaînette minene. Il y a des faux serviteurs. Les faux serviteurs de Dieu, on a tombé à Jésus à Zokendolela. Le tombeau est vide. Alors il est là pourquoi on a tombé à Christ. Comment? Oh la mouton a ça parmi les vivants. Il y a un 2000 à passer. Et allez là quoi? Et belé. Les faux serviteurs de Dieu, moi ba kena Israël ba ke so baptême, ya mai. Pendant tout ce temps, et ça vide moral loisir autant bolika romone si na ngozongi okele la ni
banda tango nyonso na bazwa na bateme te bale ba faux serviteur de mona ba teka ba mai au moins ba teka makaro ba teka ba mungwa ce sont des faux serviteurs ça que église va comme si un business oh c'est bon pourquoi bobi kana ngoti so que ça mabembe bobi quitter des guérisons temporaires ne balobaka diabolique obiki pour 2 semaines pour une semaine après malade ils sont ça dit ba big spell te ba déplacer malade ba longola na gauche ba tirer à droite vous comprenez ba faux serviteur de Dieu on comprend bango que non misalela na bango huile d'olive était comme combien 2000 était comme combien $200 ouais ça non cho papa sambela ki ba tie photo na ye ici le kuna nzamba za na kati kuna ba faux serviteur de Dieu ba sala ba signe na kati ya église na bango na ba temple même na temple au monde il y a signe diabolique agangi ye moko onode ote agangaki azamutaki kukuma agangaki Jésus eklashaki banda botama za beba sa ino kikukuma te kale lo komi kikukuma ko begeza rande kwa na globa to begaga comment ba mvutume comité na niveau bana nzambe ba comme na ba sentiment bagangi ne nini onode babi azaki abegaga. Vous comprenez? Kikukuma. Vous comprenez? Ote abega. Ye bandanga na bi garçon na. Hein? Ouais, Nathan. Ate makamna we. Vous comprenez? Wana bega gite. Mais lelo akomi ndeko bege. Ah non banga ndenge ni ata jeune ko langa yakena ngapa imote. Wana nani? Vous comprenez très bien. Sozo banga ete tanga komona ete bana. Ah ouais, ça vérité pour les Bible lobina biso to dénoncer les œuvres de l'ennemi. Mais quand on est là pour dénoncer ba œuvre ya monguna. Expliquer yo. Ayemba kanzembo wana na mooni paseleki tunanga nini? Tanga yemba nzembo wana abekaka te yokanga bien tanga gangi onode nde abege so batu ba yoka ba membre yoka ngana bisa très bien yoka babiote pasteur mabiso en onction il parle français très bien non qui t'a dit que français mte ebikisa yo na maladie ozana ngwana soki hémorroïde soki ya cancer ya tuberculose ozana ngwana obotaka te qui t'a dit que biloko nena azolo ba kebikisa yo. Il y a le ministère français tena lingala. Ministère appel aux Mbappé sur ça résultat na ba problème à batu. Christ a tellement na tombo à Lazare. Alors je suis la résurrection et la vie. Naza lycée quoi peine na bon moi. Après ça résultat la famille à Lazare. Ma famille combien ba hotelinga na ba problème. Osebi sa mundi mena no mutu na bino abunga. Ota akanga ki Jésus yo ka bien tenga. Litoi na yo. On comprend très bien. On comprend très bien. Mais même Moussa a dit Nabala sur Ebissé Makamari Gega Bangana Ebi Natika Makambo. Oui, Moussa a dit Nabala Okamola Gege na Ebi Angote, prophète d'Israël. Gege Ngolo Bani. Non, Moussa a dit Nabala Okamola. Papa, alors ce qui est là, Batunio, Totolobi par rapport à Makambo. C'est oui. Sur 100% bah, serviteur de Dieu, combien, surtout bah, Oming Baebani, sur 100% bah, Opona, Ata, autant de pourcentage bah, au bazar dans le vrai. Bah, Rosa va combien de pourcents? Bah, croisade de Salama. Bah, Thérèse, Télingana, Ata, Yamoni, la saigne avec beaucoup de respect, la gouverneur, Atik, la biso, bah, Thérèse, sous le temps pour la croisade, bah, pasteur. Oui, maman, moi, bah, ça là, il m'a quitté là, bah, maman 100 jours. Oui, ok. Ah, oui, maman, ah, maman, na soka saka maman, yamba, yate yakate, yamba, na yamba nini, nini ngo yambisa. Maman wana, yé pas ça nzambe. Maman na yina vuya moko sala te. Yé pas ça nzambe de. Hein? Yé pas ça nzambe de. Maman wana, yo sio mwana basinya nzambe katne. Ata nzambe wa, yo mwana ina nzambe. Biloko wana nyonso bakoka wana ezalaki ya kolokota balokota bato babeki mama nadie bato mbo surtout na bandal ndenge bayina ye nyonso wana makio bandal atikala mpo osombela église lupango te tala impact mama nasala wana asomba église lupango te omweke satan ata apesi yo mbongo ne ya lokuta abotola ngo kaka
Maman n'a sombé l'église le pan. Ah. Akosa batu. Les mamans malela. Allié ba mbongo ya batu. Vous comprenez? Pour la hôtel sur que non. Yo monte moko mususu. Maman pondu a calculé R. Maman pondu azoleka. Kongo eza ba fatigué mo ezebele. Nani wana? Maman pondu azoleka. Kotisa ye na moni mawa pona mama oyo. Mama lobelo kono solo bina kopesa senga mbongo na kopesa yo. Na peso combien? Oza posa combien? Na peso combien? Hey, mama na batu na peso combien mama na bi papa $200. Yo kai. Yo za maelete. Basenga ka $100,000. Mais so oza na $100,000. Pesa ngamba la moko. Pesa mama na sami mama ngwaza wapi? Ozo bela makamwana eza. Yango na zo ebisa yo. Yo kana ebisa yo très bien. Yo kana. Ye pas za nzambe de. Yo ka ba ebisa yo. Yo ka ba ebisa yo. Mama wana azangi asengi $200. Soki eza mukie. Babengi le Dieu de multiplication. OK. Voilà. Zwa mama wana na miso abatu. Soki apesaka mama na $100,000 na miso abatu. Obike na fandi belenga na bate. En tout cas, asaleli maloba. Même mama wana asengi 200. Lokola yebo senga te. Yo nzamba ba na Salomon. Lokola yo sengaki. Ngai ka na peso sagesse. Na place na peso sagesse na bakisi na oyo se osengaki te. Ebonga pesa mama na $100,000. Asalaki eloko na pas impact na YouTube. Oh. Ezaleka bongo base. Tala eloko moko abetaki. Ezaleka base. Atelemisi mama na ye moko abimisi $1,000 apesi mama. Vous comprenez? Ba maman msuba papa moi pesa $3,000. Msuba yeko pesa. Tango ba mbongo no se kangami wana. Abengi mama na yaka. Osenga combien? $200. Za $200 na okende. Oh, yo quelle formation ngolo. Hein? Yo quelle ngolo. Mais ça ba jio ba faux pasteur ba sala. Oyo bien côté. Le papa Kabundiole ça pas dans les faux. Na je bisa yo bi to tangelo ba faux. Tozo tangela yo. Tozo expliquer yo pour comprendre. Merci beaucoup. Hein? Oso bangani? Non, ah, ngala banga. Soki oko ta na toilette amudebisa kanga wese. Ikolo oko ta suste. Je m'excuse dans le langage. Ozo bang. Le propos tenu langage qui est pasteur prophète Israël Mbambu. Non banga net na bangani. Bongo suko esa ndete. Na choli mutu. Bala sa image wana. Bala sa image wana. Soko baki opesa mama na $200,000 pesa inga malama. Bon alobi on. Boyo solo ba mabe. Jour ye asalaki événement a koti na mai. Obi ke ba pesa ka mutuka. Na mai ba potopoto jour a Covid. Obi ke aswaka mutuka. Oh, aswaka mutuka. Ah, papa mbola be na mutuka. Et pas nan. Ba bi en tout cas na Kinshasa pasteur aboya zati. OK. Ba zo mutuka ba pesi. Ngana bi bon, ça va? Ezali pamboli. OK. Na solo baté pona na nuirie, mais na zo tal sa peuple de Dieu. Pour connaître les signes à faux. Ba signe ya ba faux. C'est là. Émission kaki. Ba signe ya ba faux. C'est pas ba signe à faux. Pour Christ a tout na ba disciple ba zaki belé. Moi laisse bango ezati. Bango atu ba osani oto na mbisi to na mapa. Christ a ça ini. Abi do pesa bango alia. Abi ekoka bango te. Jésus tu qu'on a multiplié. OK. Tant a multiplié et combien belé. Sonia les na télévision. Alobi nini? Nako se donner ba faux prophète oyo na ba faux pasteur oyo ba simba ba kiss. Oui oui. Bato abi moko aki ko voilà de Dieu. Moko aki ko tubela na epai na ngana. Oui oui. Naza image en haut sali. Vous comprenez? Et Sonia le baki. Bon Sonia ba na banga te pourquoi? So ngana bang. Alors baki. Sonia le banga na tani tamba yo boto le poste. La pesi dodo. Est-ce que Sonia soit dans une poste na ka ngaka lo belo ko wana? Wana zo la général Sonia Kafuta. Les problèmes ezali to tel sa peuple de Dieu pas comprendre que na temps otozali eza temps o libota na nzambe bayeba nani aza faux nani aza vrai okoyeba bango na prédication te okoyeba bango na ba acte azoposer moko bakangaki ye na Brazza oyebi yango te wana na bakangaki ye banda uta Brazza ko kasu ko zwa mbongo na yebi yango te ah abota banyoka wana nani wana bakangaki ye na Brazza
bapele lelia basalelele bana ba nani yango wana susu nzambe dadi toza awa mpona bamonisi papa Molière pasi wana nani po balibere ye abima na Brazzaville obi bitni bakangelaka na Brazzaville nini yango wana kokotisa bato biloko ya kokotisa na nzoto oyo o nzambe na ngai bien aimé prêcher bato soki oza na poso onction oza na poso ya puissance zonga na présence ya nzambe umela zwa temps ya koyeba nzambe na bosolo na kati ya dimension ba prière ozo ba temps ebele ba 5 heures du temps ba 6 heures du temps dans la présence de Dieu nzambe a renouveler yo penza mosano ba grande chose amen et na je ma kamasolo banda 8 heures Brazza à Congo ba libérer obi que il y a des serviteurs de Dieu soit disant des serviteurs de Dieu à venir te et kanela ye na ta moi mais nation mobimba elobi que moi mosala nzambe akoki koya te na mboka na biso pays eboyi yaya bato lokola mutu akosai kobimisa ebembe kosekisa ebembe na Afrique d'ici obika Afrique d'ici ebenga naye basine bafaux serviteur de Dieu bango mosusu serviteur de Dieu mosusu baange babimaki na église na ye Bushiri Bushiri Afrique d'ici ebenga na Bushiri yo kendo sala soki lelo ke sala na Alpha Lukao na Bushiri émission na Afrique d'ici siko nga na futi yo ngai na kozwa quelque chose la kabeli nata keno sana na Afrique d'ici émission na ndimali na yo na ndé ba ko lokuta yo yaza na problème na nation ba Élysée banda opesa solution na nation o bien ngote ba Élysée banda opesa solution na nation Élysée lobisi roi lobi na RTL miracle et ça la porte de Samarie roi na soldat officier ba kenga la roi bisi roi biloko ba isa mate Élysée bisi yo lokolo limite militaire au monde on a mis Goliath ba lokolo ba Alpha Luka wana ba Bushiri bato wana bakendaka so Afrique du Sud babengana ok un homme de Dieu pays mobimba ebengana moko azoluka tourner filma Brazzaville akenda te pourquoi akenda sa croisade na Brazzaville nani alikof tourner film bien te nani wana papa toza mpona kodénoncer ba œuvre nyonso ya mongo a signé des contrats Denis laisse a signé contrat a tourné film prophète de la nation akenda tourner na Brazzaville ndima il y a des hommes de Dieu pays boyaye. Ceux qui montent au pays, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est-à-dire, Azar Souci Anzambeta. C'est tout ça la clé. Pays boyaye. Maman, on a autant de temps à comboire. Nabrasa ko komate. Maman malé. Maman sans nabrasa nandimai. Ba tu passer, au moins les musiciens ba comment les lapins ba pamba ge. O biso to kinga su potote. Ba na nakabiso na mabanga prophète. Même ça musicien beat ni bokinda potote. Lelo fo boyeba. OK. O zwa kamba mapangwa ba tuna domination. Bapambola bino na bamvutuma siko bato na bamvutuma esila bango omo siko lingi mwasi na kisi so kisi esili so kisi esili mwasi ayinaka mobali siko bato wana kwa bamvutuma esili bayoki bakanda na pesa ke mulupango na ma campagne mutu oneta su potote ok eza makamba politique te o comprendre émission na biso ya plateau des adorateurs vérité polele ba musicien bele bato mbongo bele na ba domination nata OK ita okoza na kisa domination côté na banque po bimisi mbongo yango ba banque wala pe na ba esprit ba sango ba pasteur mo na dimension spirituelle ba diko ya likolo pona nini na ba banque même na ba alimentation ba ndie oyo ba ndie ba sa ba tamuliliti ba sana ba mbongo na pe kota kati ba domination yaka ba ko dominer na ta ba zio bilo tu ba ke oyo ko sutuka sima moi si moi na njili awa bas mbongo na ye moko ababise lakisanga mbongo atala bwe nata nzoka mbongo wana ebongami ekomi nini mabanga mbongo na ye moko mabanga mbongo ekomi mabanga ngala ko simseke pona nini musu chenette ekomi babili mais nazo ebisa le problème ezali que na temps otozali il y a des serviteurs de Dieu o bazana nzambe bazali sincère ya koloba vérité Michel obagini ngana koloba vérité ba balinga vérité ti Jésus a na mwasi mobo Jésus a bisi mwasi wana ozana 5000 balles kuto vivre na yo azaya yote so yeso lobi mabe c'est la vérité mais c'est la vérité sikoyo mwasi wana ayinaki Jésus te le problème ezali kati ya batu balingi vérité te batu balingi vérité te dadi continue papa batu balingi vérité te nata nata muto abwakelo na fula ebiti na bwaki yango OK. Ceux qui ont le côté, ils ont un problème pamba. Ils ont le rotobi. Basunga nzambe te. Ils ont le rotobi au kufi pamba. Et moi la raison pour laquelle
tant oyo ekoki peuple de Dieu va comprendre que Nzambe est capable de changer l'histoire à vie à bato. Yo bi to lobela ba faux serviteurs. Il y a des faux servantes aussi. Il y a aussi des faux servantes. Surtout émission ya ba YouTube et bimisi ba faux serviteurs, na ba faux servantes. Zela nandadi. Ba makambo yo ndeto ke nango nasio ezana a chantier lukusa zo landa biso en direct. Et makambo na ba faux servante ba koti makambo yo. Ba faux servante ba yelika na nzela YouTube. Ya YouTube. Ah, net ba nani o ba koti makambo. Lo ba yango fo ebisaka bango ba do ba makambo. Isabelle. Espèce Jezabel. Ezalaka. Ah. Delila kuta zel bon Isabelle azang. Delila azali. Ah. Bon, mais qu'est-ce pas signé soana? Oh, mon ba généalogie wana. Mais Bible le biro, ba rien de nouveau sur la terre. OK. Ba Esther ba ça, ba Ruth ba zali. OK. Ba Déborah ba ça, ba Rebecca ba ça. Ba Isabelle pe ba zali. Mais ça ba maman belé ba ndimara teke ba faux servante pe ba kotineti ba mado lukusa, ba mado mampula ba ndimara teke ba faux servante ba ali. Net ba signe nini oyo relaxa kete to ba keto ba signe oyo yango ndezo laxa ete bango bazali ba faux baza dans le vrai té. Ba faux servante de Dieu oye ba bango ça dit quoi baza encadré té. OK. Baza munoko soupe. Munoko soupe tondi na soyi. Ça dit aza encadré té. Hein, alingi te pe ba encadrer yi. So mutu bongo benga servant de Dieu comme. Ah. Comment mutu ça la défi liboso mutu batenga kufa nete ti mutu na kufa. À cause ya défi na yi. Ah c'est azala encadré te comment ndenge nini malamoa comme servant de Dieu. Kabini bokena luke na émission te. Mais non, avant de nous na émission, c'est que azala déjà servant de Dieu. Ce n'est pas une cheveux tombée dans la soupe. Intercesseur, ingo bate ko dans ministère. Très bien. Yo za intercesseur. Ingo bate ko dans ministère, ministère za intercession te. Tika na chambre haute bondela ka kuna tim ko molimo yokita. Yo lingo fona obibaka mbala moko molimo kitina mte. Ah, on ça ba dégâts. Faut j'ai la temps. Au moins tu les gars na télévision, TV monde des ténèbres zalaka. OK. TV ya monde occultiste zala. Ba ton monde des ténèbres ba na ba émission c'est kana mokiliti. Maintenant c'est biso, même na samba ba télévision ça dit. Surtout ba chaîne bele ba le ba YouTube. Ami azana spiritualité mukie mais azo le kaka ami lukela makambo. Je non mona vine ko beba. Oh. Yo kasi sacrifice ko utakaka na Kinshasa, mais libanda pe ba go sacrifier en distance. Sacrifice en distance. Oui, ezali. Ba sacrifier à distance. Obi ko accepter kaka muntu comme ami na yo, même na ba nzela réseaux sociaux wana, même na nzela Facebook wana, mais ça déjà signe. C'est la initiation to loba. Hein? Ba initiation. Mais ceux qui ont accepté muntu mabe kasi akotso na makamna yete. Poza ami na yete. Ami yango mukoni. Grâce à Zoka. Zoka ke bana biyamba yamba ba tuklowa ba mi. Ya moni ki na sia moy il y a des faux serviteurs, il y a des vrais. Ya moni ki na bita nata jamais Satan na babunda. Satan na babunda te. OK. Ya moni ki makambo na tanga ba moni film mo na Congo salaka impact. Comment ne bandi na on comprend très bien. Yo kana ebisa asalaka impact moi tu na osakana te. Azalaka nani? Merci ba l'église ah wa diabolique. Bon qui fait monter ici là. La vie c'est ici là. Ici là. On a fini. La vie c'est que na azalaki nani, asaki impact na point nini? Tala. Nata. Dani tozo ma vérité, ma vérité, l'esprit amène dans la vérité. Catherine Kuhlman, ça ba impact na monde, ba subon, ba Moussadi na bala, hein? Ça ba impact na monde partie ba prédication, na ba démonstration puissante dans Saint-Esprit, mais ce qu'on a na monter ça l'impact na mutakala. Ba papa Kelani, hein? Ba ça monter ça l'impact na mutakala. Mutana ça agir en monde des ténèbres. Obi ke mutakala za kamfutuma makasi. Oui. O tito lo bango na lingala na lobi yango mutakala. De mutakala eza na mvutima makasi. Papa moi sur ande nani. Ah. Attends l'impact na nini. Si calendrier c'est le cas.
Denani. Si elle est Zongi Sabana Nzambe. prophète, parle si Jésus. On parle si Jésus. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et répands-toi, Jésus revient bientôt. Amen. On parle si Jésus. Nathan, au moment dit, et là, il y a une éducation de base. Oh, il y a papa et maman. Il y a la chance de papa et maman. Deuxième chose, aujourd'hui, encadrement est bien, spiritualité. La paix spirituelle est bien. Quatrième chose, c'est une classe d'OP bien. Très bien. Au répéter. Nous avons 1000 chances à gagner vie. Parce que base d'éducation de vie, d'éducation de base plutôt, il y a moins important que les gabilons tout. Ce qu'on rate en haut, c'est fini, c'est chimie. Ok. Non, pour mettre sur la père spirituelle, non, tu es comme déjà dans ce cas. Bon, père spirituel, c'est apôtre Rabé de Kabou. Azali dans ma campagne, Azo travailler dans l'église Les Rochers de Victoire. Biso toza na ma campagne. Si ML na simanangwa apôtre Rabé de Kabou. Bato so beta na Facebook. Apôtre Rabé de Kabou. Batu na bango, batu na yo za père spirituel prophète Israël baba oui. Ngai na bima l'église na rébellion te. Biso papa na biso c'est rebelle te. Te nata. Bata rabilonga rebelle. Elonga chege bana. Ata cheba produit ndenge ba kwa za chege. Merci beaucoup, nous voici déjà vers la fin de cette émission. Zamba pa molabino de partout au monde, d'ailleurs te bozala ki penza ya rosepela, koyoka ba vérité, ya bizaleli ya basali ya lokuta, ya basali ya faux, et tozala ki penza vérité nde biso to lobaka vérité polele, et mosali nzambe auti ko tanga ba misusu ya ko tanga. Alors cela n'engage que l'homme de Dieu. Nous voici déjà vers la fin de cette émission. Zambe apambola bino kimena kolo ezana bomo na bino papa to comme na sous votre monde. Bon, verset de la Bible, verset biblique de Opé Samuel Samuel chapitre 8. Vous méditez le premier verset jusqu'à la fin. Moi l'histoire à Samuel comme comment mukolo peuple a sengaki ba remplacer Samuel là de Saoul ba consacré comme roi en Israël. Nous avons lancé appel dans l'opération achat parcelle. Le peuple nyonso ya Nzambe baza na monde à Dieu. O baza tant que baïmé, o ba croire à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il est touché par l'esprit, les hommes parlant de la part du Seigneur. Moutarosa les gamté sans mourir Santa touché. Vous avez maman avec beaucoup de respect, vous avez papa avec beaucoup de respect. Église pentecôtiste prophétique. La parole du Sainte, ils ont pour ça il y a ils ont une opération à chaque parcelle. Ils ont luka lupango. Toujours lancé appel dans la religion tout au mouton à croire en Nzambe. Sauf seulement que bateau yo antichrist. Bango sur appel contribution to web que o ewiti na monde des ténèbres. OK. Pour monde mbonga monde des ténèbres yebanaka par rapport na mbongo ewiti na banque. Yebanaka. Yebana. Oh. Eh bana ni o monde était sur $100 o mutuku to $100 ezara 500 ata mango bakundi na mango witi na nzete bana etelaka ndenge mote fozana molimo mosala yango ni base ya musala o isinga kozana na Saint Esprit kozana mi na molimo mosanto yango moni ke to lancer appel bana na bandeko oyo bana posa a contribuer pour na opération chaque parcelle. Ce qu'on obite le bélo na télévision te to koloba te ce qu'on obite le bélo to koloba mais ngako na linga tambongo ce qui est tombé par ce qui n'a pas Colossienne au HP Media. Batindi yango na compte bancaire na to HP Media Colossienne. Ye moka ye na Kinshasa ke penda sombi le pango. Azui mikanda pasteur mikanda to chekombo église yango. Pour ni yo mote. Mabe zate. Pour ni ka Media pour ni ka na tamwamba. Te ba tu so ta sarabi so to le na télévision to eli makama mbongo nata. Nata. Mbongo za ozalaka wana nata la kombo bo tsena na buko. Mabe zate. Ba ocha. Merci beaucoup. Mais toi, ça na vie na yeteti. Obi que jour batnyos mukile sou alefme salami. Yo na pokta lola ko. Yeso tout nos questions salelanga nini. Obi se na somba lupango pour l'église. Pasteur na somba ki lupango. Ye ponga na ozanga na lola te. Ngana yeba ke na ozanga na lola. Eza orgueil te, ngana yebi. Pana humilité de l'orgueil. Te imité. Oh na yebi nata. Esa yo bunga mama boti yo. Na bunga ndenge. Bongo so bonga na kubunga nzambe ndenge. Ngana bike na za nzambe. Bien. Merci beaucoup. Et tout commence bien, finit bien. Et voilà, nous sommes arrivés déjà à la fin de cette émission. Voilà, celui qui veut entrer en contact avec l'homme de Dieu, le numéro est affiché juste en bas de l'écran. Là, on a écrit invité prophète Israël Mbambo. Alors, appelez-lui et écrivez
et tu seras en contact avec lui ou ma secrétaire te ou joyeux moko direct. Merci to komina suka mbote na bino nyonso obozaki on a pona kolanda biso. Merci également à ma maman chérie, maman GH à papa Osé Amani. Merci beaucoup à maman Blessing Job depuis l'Angleterre, Londres précisément. Que Dieu vous bénisse. Merci également à toute l'équipe technique et merci et à bon rétablissement à mon papa Ogi Longa, l'homme de Dieu, le pasteur. Papa soit fort et Nzambe akosunga nyonso koleka. Maman Lili Ilonga Mbaswa, Kija Ilonga ainsi qu'à toute la famille Jésus Ilonga. Tokutani mikolo ezali koya papa tobanaki na losambo, subisebso na losambo. Éternel Dieu de grâce n'a pas mboli peuple de Dieu nyonso balandi biso. Tika ete Nzambe na Israël. Mutu azanga sagesse spéciale sagesse. O azali malade pour te guérison. O a se repenti na mte tika cœur na ye et se repenti. Saint-Esprit pardonner péché à Batou. Que le Saint-Esprit touche. N'invoquer makila na Yesu Masia. Na bandeko nyonso ba rolande mission o. Miracle na Nzambe comme na bandako na bango. Miracle na Nzambe comme na bandako na ba o ba botaka te bazwa bana. Yes. Kaka na 2 mois oyo tozalia. Mwana mwasi wana kangazeli. Na lobi yango na kombo na Yesu. Tika ba o nyonso ba obuka voyage. Nzambe fongola banzela. Ba oyo vie de prière kitie bakisama. Ba o ba préparer ba mariage bango s'accomplir. Nzambe na Israël bana ba ofele ba ofeline tiko bundela bango bitumba. Na kombo na Yesu Masia, tes miracles et simba bango au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas Nzambe apambola bino le vieux Chimaro Chimanga nebete mikolo zo rouler Nzamba pambola otozo zela penza oya biso pe parti depuis Rwanda. À Saint-Diogo, les grands managers maintenant. Que Dieu vous bénisse et à toute ma famille, Mwamba de Angola, que Dieu vous bénisse. Tokutani mikolo ezali koya soki Yesu azongiti. Bye. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.